losako pe mabenisi ebele na kombo ya elonga na kombo ya Yesu Kristu o azali obelese médiateur moko entre Nzambe na biso bato. Nazali kotondo Nzambe mokili botondi pona libakuli ye apesi ngai lelo po ete nakoka kosolola na bino matali liloba liai. Ezali ngai wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo tokoyanula na mituna ya balandi. Batindeli biso mituna pona matali kokumisa Nzambe mokili na elimu. Tozwi mituna mine. Bandeko balandi balingi bayeba, balingi bazwa lumière sur l'adoration de Dieu le Créateur. Ndengeni na kumisa Nzambe mokili na elimu. Tozwi mituna mine ya liboso. C'est quoi une adoration en esprit de Dieu le Créateur? Bokumisi Nzambe asolo na elimu ezali nini? Ya mibale, est-ce que bakoki kokumisa Nzambe na elimu tango moto azokoyemba banzembo biblique to banzembo oyo tolobaka nzembo ya Nzambe? Tango moto azoyemba nzembo ya Nzambe to banzembo oyo eza biblique, est-ce que ezali pe kokumisa Nzambe na elimu? Moto na misato, banani bakoki kokumisa Nzambe ya solo na elimu? Banani oyo bakoki kokumisa Nzambe ya solo na elimu? Et puis mutuna ya mine, est-ce que Zabulu pe akoki kokumisa Nzambe mokili? Est-ce que Zabulu akoki pe kokumisa Nzambe mokili? Toleka na mutuna ya liboso. Na mutuna mabiso ya liboso, c'est quoi une adoration en esprit de Dieu le Créateur? Kokumisa Nzambe ya solo na elimu ezali nini? Potozwa eyano ya malamu na mutuna mona tokokende kotala mai Yesu Kristu mwana Nzambe aloba. Po ete Yesu Kristu asi aloba deja mai matali adoration na esprit, kokumisa na elimu. Pona kokumisa Nzambe ya solo na elimu, moto esengeli aloba na bakota ya sika. Il doit parler en langue. Et pour être moto abana koloba na bakota ya sika. Donc pour qu'une personne puisse parler en langue, moto mona esengeli abotama mbotama ya sika. Azwa elimu esantu. Et pour être moto abotama mbotama ya sika esengeli kokisa ba condition mibale komami na buku ya Romains chapitre 10 verset 9. Condition liboso lobi soko otatoli na monoko mwayo mokonzi Yesu. Wana condition liboso. Condition mibale soko ondimi na kati ya motema mwayo ke Nzambe mokeli asekusi Yesu Kristu na bawa. Nde ozwi lobiko, ozwi bolimbisi ya masumu maimanso salaka avant ça, Nzambe apesio likabo ya elimu santu, nguya elimu santu komi mwana waye pona seku. Tokene na évangile ya Jean chapitre 4, totanga mae Yesu Kristu aloba na la femme samaritaine. Mwasi azalaki kotoka mai. Na Jean chapitre 4 verset 24, Yesu alobi na mwasi wana zaki na pui la femme samaritaine ke Nzambe aza elimu. Et Yesu Kristu a expliqué na ye lolenge nini Nzambe esengela kumisama na elimu pe na bosolo. Jean 4 verset 23 totanga verset 23 na 24. Verset 23 lobi que Yesu alobi ngonga eye pe ezoya pardon. Pe esili deja kokoma oyo kolingisa babondeli oyo ya solo les vrais adorateurs. Bakokumisa tata na elimu pe na bosolo. Po ete tata asengaka bakumisi ya lolenge lona. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande quel genre d'adorateur? D'adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. Jésus Christ azoloba makambo ya adorateur ya solo. Il parle de vrais adorateurs. Et lingi koloba, il y a de faux adorateurs. Donc il y a aussi des faux adorateurs. Ba faux adorateurs, bango bakumisaka Nzambe ya solo na elimu te. Le faux adorateur ba adoraka Nzambe na elimu te.
Alors, mais les vrais adorateurs, ils adorent le Père en esprit, en vérité. Verset 24. Jésus-Christ a continué à dire, moi si wana, abinzamba za elimu. Et il faut, ils ont indiqué nini. Il faut, ils ont indiqué une obligation. Aux options mususute, aux choix mususute. Il faut indiquer vraiment que il faut que bao bazo kumisa bao kumisa yenzambe tata ba kumisa na elimu pena bosolo. Nzambe azali mutu te. Nzambe azakela likolo azali mutu te, azali pe mwana ya mutu te. Nzambe azana musunite, azana mikuwa te. Nzambe pe achangeaka te, bato ba changeaka. Nzambe aza bobela elimu. Alors, il faut que bao bazo kumisa ye Yesu Kristo alobini bakumisa ndenge nini bakumisa ye na elimu pe na bosolo. Bato bazoloba ke nzambe aza mutu. Bato bazoloba ke nzambe aza mutu. Bato bana bazoko contredire témoignage ya Jésus Christ. Mwana ya nzambe wa alobi ete nzambe aza elimu. E nangongo Yesu Kristo azoloba wa moyen wana ya kokumisa nzambe na elimu pe na bosolo ezalaka disponible te. Pona nini? Po ete bato na tango wana oyo tango Yesu Kristo azoloba wana babota akoki kobota mambotama ya sika te. Po ete Yesu Kristo akufaki naino te pe asekwaki naino te pe amati oyo likolo te po ava na loboko ya tata na ye. Donc la seule et l'unique façon d'adorer le Père en esprit et en vérité est de parler en langue. Lolenge se moko ya kokumisa tata nzambe na elimu pe na bosolo eza ndenge nini ezali ko parler en langue. Ningo bakolo bakota ya sika. Ezali bobele disponible na bao babotami mbotama ya sika. Mota botami mbotama ya sika te akoki ko parler en langue te. C'est une impossibilité. Parce que parler en langue ezali moko ya ba manifestation ya Saint-Esprit. La manifestation ezali libwa, mais moko ya libwa wana ezali parler en langue. Jésus Christ alobi l'heure vient. Ngunga ezoya. Ngunga wana ezali koya wana ezaki ngunga Jésus Christ sengela kufa. Nzamba se kusene bawa pe nzamba amatisa o likolo. Ngunga wana ezalaki koya. Alors, nzambe apesi bato capacité ya kokumisa nzambe ye nzambe na elimu pe na bosolo. Et moyen wana nzambe a rendre yango disponible bobele sima ya liwa ya sekwa pe ascension à Jésus Christ. Donc ça veut dire que Jésus Christ akufi akundami mikolo misato butu misato nzambe asekwisi na bawa nzambe amatisi o likolo avandisa loboko na mobali nde nzambe eko rendre moyen wana disponible. Ukona wote webisa bino ba moyen wana ya koadore nzambe ya kokumisa nzambe na elimu pe na bosolo ezali bobele koloba na bakota ya sika. Le parler en langue. Pe moyen wana ezaki nano disponible te tango Jésus Christ azaki nano na bomoi akufaki na inote. Donc le parler en langue n'était pas disponible. Mais azolo bangwawa. Donc dans Marc chapitre dans l'évangile à Marc chapitre 16 pour total la mai Jésus Christ alobaka na baye kolibaye na nzoto ne ase quoi. Ah na Marc chapitre 16 tozali sima ya c'est quoi Jésus Christ. Jésus Christ akufaka lokola boyebi akundamaka butu misato pe miko misato asali na se ya mabele nzambe mokele ya likolo na se ya biloko biso na nguya na ye asekwisa Jésus Christ na bawa. Alors tango Jésus Christ asekwi na nzoto ne asekwa wana abimelaki bayekoli baye. Tango akei ko abimeli bango ayebisi bango mayema kosalama nsima ya bokei bwaye. Alors tango bayekoli eloko oyo bakozwa lolenge nini ekosalama pe eloko nini esenge basala na yango akolimbolela bango po ete bakoka kokende na mokili mobimba bakoka koteya bakoka kotémoigner mayema tali ye na mokili mobimba. Alors na verset 15 ya Marc 16 na nzoto ne ya sekwa wana Yesu Kristu yambo te nzambe amatisa o likolo avandisa loboko na mobali Yesu Kristu azopesa ba apôtre ba dernières instructions d'une grande importance azokoyebisa bango mayema kosalama. Et parmi mayema kosalama to ekoya
ye azoyebisa bango ayebisi bango bamakambo manso bamiracle oyo bazali kosala nyonso tu kobanda adamu na eva babanda kosala yango mais ezali na miracle moko esalamaki naino te mais ekosalama mais azokoyebisa bango awa boye na nzoto na ye asekwa na Marc 16 verset 15 ayebisi na bango alobi bokende na mokili mobimba boprêche boteya sango elamu na ekelamu nyonso alobi na Yesu Kristo alobi na banani bayekoli bayi bakende wapi mokili mobimba mais mokili mobimba ça comprend sikoyo ozali yo moto ozokanga sikoyo n'est-ce pas absolument yo ozokanga sikoyo ozofait partie nango mpe basala nini baprêche bateya nini bateya sango elamu na ekelamu nyonso sango elamu oyo baapôtre bayekoli ya Yesu Kristo esengeli bakende koteya na mokili mobimba ezaki sango nini sango yango ezalaki ete Yesu Kristo azoloba bango azalaki bayebaki baapôtre bayebaki akufaki azalaki enseveli akundamaka 3 jours et 3 nuits mais nzambe asekisi ye Yesu Kristo abimeli bango na nzoto ne asekwa donc sango elamu eza koyebisa bato ke Yesu Kristo aza na bomoi aza vivant nzambe asekisi ye na bawa c'est ça la bonne nouvelle eza te ke okende koyebisa na bato ke Yesu Kristo abotamaki na Bethlehem nde bato bakobika jamais bakobika te to oyebisa bato ke Yesu Kristo aza mwana ya Marie nde bakobika te ata bandimi okoteya bango makambo ebele to 1000 choses bandimi yango bakobika te okokende oteya obele sango moko ya elamu la plus grande nouvelle de toutes les nouvelles à travers le monde ezali sango elamu ya sekwa ya Yesu Kristo koyebisa bato ke nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa pe aza na bomoi kende na mokili mobimba oteya sango elamu na ekelamu nyonso ndenge na wuti koloba awa toute la création comprend tous les hommes et toutes les femmes à travers le monde ça comprend vous qui m'écoutez maintenant là où vous êtes yo ndeko ozokanga ndeko mwasi ndeko mobali ozali concerné message ya Yesu Kristo na bayekoli baye na nzoto na ye asekwa ezalaki nini ayebisi bango bakende na mokili mobimba basala nini bateya sango elamu na ekelamu nyonso alors sango elamu ezali nini sango elamu ezali sekwa ya Yesu Kristo ezali ete nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso asekwisa Yesu Kristo na bawa Marc 16 verset 16 elobi boye oyo akondima eloko nini oyo akondima ete nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa mpe abatisami moto mona akozwa lobiko kasi oyo akondima te azali condamné oyo akondima te nini oyo akondima te ete nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa moto mona azali condamné parole de Dieu est claire au Seigneur na dictionnaire te pour comprendre eloko nzambe alobi awa verset 17 botala makamu nsima ye makolanda baoyo bandimi eloko nini bao bandimi ete nzambe na nguya na asekwisi Yesu Kristo na bawa makamu nsima alandaka bao bandima ke nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa eza te ke makamu nsima alandaka bashefu ya mangomba te makamu nsima alandaka bao bandima ke nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa voilà botala miracle to bamakamu isi maye makolanda bato bana boko remarquer que na kati ya bamiracle Yesu Kristo akoloba awa akoenumere awa eza na miracle moko eza na kati esalamaki nano te mpe ekosalama na ntango wana te ekosalama plus tard ntango nzambe akovandisa Yesu Kristo na loboko na mobali botala makamu nsima ye makolanda baoyo bakondima ke nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa na kombo na ngai Yesu Kristo bakobengela bamilimu mabe bakosala so nini bakoloba bakota ya sika ils parleront de nouvelles langues moto nyonso oyo andima na kati ya motema mwa ye ke nzambe mokeli asekwisi Yesu Kristo na bawa moto mona azwi likabo ya elimu esantu azali na likoki to na capacité ya koloba na kota ya sika il peut parler en langue cette personne botami mbotama ya sika miracle nini oyo Jésus Christ azo mentionné awa esalamaki te ntango Jésus Christ azo koloba awa avant ke nzambe amatia o likolo yango nauti koyebisa bino
na ba miracle nyonso oyo ekolanda baebanso bandimi ke nzambe asekisi Yesu Christ na bawa miracle ka se moko esalamaki nano te avant que Jésus Christ amata o likolo pe alobi yango awa ezali ko parler en langue, de parler de nouvelles langues, c'est de parler de nouvelles langues bakota ya sika ngonga ezoya pe esili déjà kokoma oyo ba vrai adorateur ba kumisi nzambe oyo asolo ba kumisa tata na elimu pe na bosolo po ete tata nzambe alukaka ba adorateur to ba bonde ba kumisi lolenge lona. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les faux adorateurs n'adorent pas le Père en esprit et en vérité. Donc, ba vrai adorateur, ba kumisa nzambe na elimu pe na bosolo. Ba faux adorateur, bango ba kumisa tata na elimu te. Jésus-Christ a l'obité que ba vrai adorateur ba ko adorer nzambe na ba losambo to na banzembo weza na parole de Dieu na kati po bato basuba kasana oh ndeko et comme ngonga adoration bato atema bandeko yemba non c'est pas ça. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jésus-Christ a l'obité que la femme samaritaine omoni nzambe ukaza elimu ukumisa il faut banzembo weza na écriture biblique te yango te alobene alobaka nini ba vrai adorateur ba kumisa tata lolenge nini na elimu pe na bosolo na ekokumisa nzambe na elimu eza bobele moyen moko oyo kolingisa osala ko parler en langue, c'est tout. Donc le Père céleste demande les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ngongo wana oyo esengaki eya ok bato bakumisa nzambe na elimu na elimu pe na bosolo ngongana ezaki ekoya esengaki eya tango sima tango Yesu Kristo akufi nzambe asekrisi na bawa nzambe amatisi ye likolo nzambe avandisa loboko na mobali et puis mwa mikolo elandi ngonga wana nzambe arendre yango disponible miracle wana oya ko parler de nouvelles langues esalamaka nano te et moyen wana kaka moko oya kokumisa nzambe na elimu et ko ezalaki disponible pour la toute première fois dans mokolo ya Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Tango ba apôtre ba botamaki mbotama ya sika. Soki toke na buku ya Acte chapitre 2, ba apôtre ba lobaki na kota ya sika pour la toute première fois dans mokolo ya Pentecôte. Et moko ya ba miracle oyo ezokolanda bao bandimi ke nzambe asekrisi Jésus Christ na bawa ezali parler de nouvelles langues kolobana ba kota ya sika. Alors, ba apôtre bayebaki ke mokonzi na bango akufaka akundamaka butumisa to pe mikomisato kasi nzambe na nguyani asekrisi na bawa tango nzambe asekrisi Yesu Kristo na bawa Yesu Kristo abimeli bango bamoni ke mokonzi na bango akufaki yeoyo na nzoto na asekwa. Alors ils ont cru à ça. Alors ezaki bango ne bazaki bato aliboso loka bandimaki ke nzambe asekrisi Yesu Kristo na bawa bango ne bazaki bato aliboso ko zwanguya elimu santu pe kolobala bakota ya sika. Na Acte chapitre 2 verset 4. Acte 2 4 bango banso batondwisamaki na nguya elimu santu bango banani ba les 12 apôtres. Ba apôtres zomi na mibale batondwisamaki na elimu santu pe babandi kolobala bakota mususu lolenge elimu nzambe azopesa bango po ete baloba. Donc, ba apôtre, loka bandimaki ke nzambe asekrisi Yesu Kristo na bawa, nzambe apesi bango likabo elimu esantu. Tango bango bazwi, bango nde babandi koloba na bakota ya sika. Ezali te ke elimu nde bandi koloba, ndenge batonso balobaka. Oh non, elimu nde elobaki ndeko te. Elimu elobaka eza elimu ya zabulu. Nde kamataka ba corde vocale ya moto ezoloba. Mais nzambe ya solo te apesa bato libre arbitre. Ba apôtre ba décider par leur propre volonté, croyance na bango, bah agir quoi parole de Dieu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Les apôtres. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit lorsqu'on chante une chanson biblique?
Voilà, Izaki Mutuna. Est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit lorsqu'on chante une chanson biblique? Eza Mutuna. Jésus-Christ. Jésus-Christ, alobaki na mwasi oyo azaki na mai, la femme samaritaine, alobaki na été que ba vrai adorateur ba kodore nzambe na ba losambo biblique, les chansons bibliques. To na ba bougie, to na eloko mosusu. Te. Jésus-Christ a mentionné forme mosusu te d'adoration. L'unique façon Jésus-Christ a mentionné pendant que kumisa tata waza elimu, eza kumisa tata waza na elimu na esprit pe na bosolo. Et l'unique façon wana, la seule et l'unique façon ya ko adorer nzambe mokeli na elimu ezali koloba na bakota ya sika, c'est de parler en langue. Moto nyonso o andimi na kati ya motema moye ke nzambe asekisi Jésus-Christ na bawa, moto mona azunguya elimu esantu, le Saint-Esprit. Oui, Zolingisaye a opéré 9 manifestations du Saint-Esprit. Moko ya 9 manifestations wana ezali ko parler en langue. Kolobana bakota asika. Dans la parole de Dieu, et comment mi était moto akoko yemba lokola na langue, il peut chanter en langue. Ndenge comment mi na 1 Corinthiens 14 verset 15. Donc c'est possible que moto akumisa nzambe na elimu pe ayemba nzambe na elimu. C'est disponible. 1 Corinthiens 14 15, ils ont mentionné yango. Alors, question monsieur Césalia que qui sont appelés qui sont appelés à adorer Dieu en esprit. Banani bazali bakoki kokumisa nzambe na elimu. Question yango wana. Banani bakoki kokumisa nzambe mokeli na elimu. Na utaki komentionner tout à l'heure que bato ban son baye. Batatola na monoko mwa bango que Jésus-Christ aza mokonzi na bango. Et nzambe mokeli, ke nzambe mokeli asekwisa Jésus-Christ na bawa bato bana bazwi elimu esantu. Bato ban so bana o bazwi elimu esantu ya nzambe ya solo bakoki kokumisa tata nzambe na elimu. C'est disponible parce que azwi nguya elimu esantu. Parce que Ngweli Mouissanto wana ezolingisa yonde kuma sinde kumabali opérer 9 manifestations du Saint-Esprit. Alors moko ya 9 manifestations du Saint-Esprit za koloba kota sika, c'est de parler en langue. Ba vrai adorateur ba kokumisa vrai nzambe na elimu pe na bosolo na bolobaka na kota ya sika. Donc soko olingi ke okumisa nzambe mokili na elimu pe na bosolo, l'unique façon ko sala ngo parler en langue. Kumisa na elimu. Banaye baza ba vrai adorateur ya tata. Ba vrai adorateur ya tata eza ba oyo bazo kumisa tata na elimu pe na bosolo. Lolenge nini yo sengo moto esengeli akumisa tata nzambe na elimu. L'unique façon ya moto akumisa tata nzambe na elimu eza ko lobana kota sika, c'est en parlant en langue. Et là konini elekaka soki moto azoloba en langue, azo parler en langue. Et il y a dans 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, où azoloba en langue, azoloba na batote, kasi na nzambe. Voilà. Yo soko lingos oloba na nzambe. Parler en langue. Parce que mon tozo parle en langue, yemoko azoka langue angote, zabulu pa azoka langue angote, mutumoko. Donc il azoloba entre na nzambe. Et cause de la langue, ya bato. Peut-être dans ce cas-là, moto akoyoka ngala aussi, mais ça zolo dans la langue ba ange, moto moko ta akoyoka aussi. Donc en effet, moto azolo ba langue, azolo ba batote mais nzambi. Ouais, moto azolo ba en langue. Ye akoyoka o makambo ye moko azolo ba te ako comprendre pe angote na maele maye, ma azolo ba. Kasi na elimu azolo ba na monoko maye ba mystère. Donc il dit des mystères à Dieu. So lingol ba mystère n'est pas nzambe. Parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 14 na 15, le but que soki nazolo ba na langue, elimu na ngai eza na lusambo, kasi maele na ngai etikali ndenge wana stérile. Na osala ndenge nini na verset 15 na kosambela na elimu, kasi na kosambela pe na maele. Na koyemba na elimu,
kasi na koyemba pe na mayele eza disponible 2 gens la prière eza disponible lelo tokotala quelques exemples na kati ya liloba nzambe bandeko bakomona na kati ya makomi bao baopéraki manifestation adoration donc le parler en langue ntango bandimi na sekwa ya Yesu Kristo bato bana balobaki baparler en langue d'abord tomonaki na acte 2 verset 4 na jour ya Pentecôte baapôtre bango bazalaki bato ya liboso bandimaki seke nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa bazwaki elimo santu baparler en langue bokokende na acte chapitre 10 verset 40 à 46 bokotanga kuna bokomona apôtre Pierre nzambe atindi epa Corneille tanga komi kuna ya enseigné concernant pasi ya Yesu Kristu c'est quoi Yesu Kristu tanga azoko enseigner bato bana bazwi nguya elimo santu mais verset 44 lobi que tango Pierre azoko loba makambo mana elimo santu ekiteli bato banso bazako yoka liloba nzambe ba fidèle circoncis ba apôtre Pierre amemaki bango comme batémoin bazala na ye kuna bakamwaki po ete nguya elimo santu mpe ekiteli bapagano mpo na nini po ete baza koyoka bango bazokoloba na kota ya sika mpe bazali kokumisa nzambe exemple mosusu eza na chapitre 19 ya acte 19 soki bokotanga verset 1 à 7 acte 19 1 à 7 mais na verset 6 le banzambe lobi que tango Paul atie loboko na likolo na bango pardon elimu santu kiteli bango et puis balobi na côté il parlait en langue balobi na côté asika pe ba prophétiser bazalaki environ bato zomi na mibale donc tout le monde n'est pas Corneille bato okili loba nzambe sur la mort la résurrection de Jésus-Christ bazungu elimu santu ba parler en langue à peine en acte 19 la même chose de verset 1 à 7 tout le monde yango. Est-ce que le diable peut adorer le seul vrai le Dieu le créateur? Est-ce que Zabulu akope okumisa nzambe mokili? Non, akokumisa. Tena Matthieu 4 verset 8 à 10 Zabulu amemaki Jésus-Christ na ngomba ya likolo pa lakise royaume ya mokili mobimba pe na kembo nango alobi na ye nakopesa o maema soko ofukami po okumisi ngai. Voilà, Zabulu azosenga na Jésus-Christ afukama pe akumisa ye. Zabulu akendaki kotenter Jésus-Christ. Jésus-Christ aza mwana nzambe ayaki motu. Zabulu akoki kotenter nzambe te. Po ete nzambe mokili akozala tenter na mal te, il ne peut pas être lui-même ne tente personne. Verset tango ya lobi ndenge wana Jésus-Christ alobi na ye retire-toi Satan po ete ekomami tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nzambe mokili bobele ye moko nde asengeli na adoration na biso. Jésus-Christ tende tokokumisa to moto mususu Dieu seul le créateur qui mérite notre adoration. To moni a Jésus-Christ alobi na ye soki bolingo comprendre ngo bokokende na Apocalypse 12 verset 9 verset 8 à 9 bomona kuna que etumbeza kuna likolo Michel na ba ange na babunda contre Zabulu dragon yepe dragon na ba ange na babunda ki mais bazaki makasi te place na bango ezakuna likolo te nzamba kitisi bango la siawa. Donc le diable est précipité sur la terre. Le serpent ancien on appelle le diable et Satan yenda zo séduit mokili mobimba azaki précipité na mokili awa na ba ange ne bazali awa siawa. Alors diable azali ennemi ya nzambe ya solo pe ya bana ya nzambe ya solo. Nzambe azali vrai nzambe azali lumière, diable azali molili. Donc nzambe Zabulu akoki jamais kokumisa nzambe mokeli. C'est une impossibilité. Le vrai Dieu est adoré par le vrai adorateur qui l'adore en esprit en vérité, ceux qui croient à la résurrection de Jésus-Christ. Le diable est l'ennemi juré du vrai Dieu et des enfants du vrai Dieu. Et le diable ne peut jamais adorer le vrai Dieu parce que le diable a une autre nature. C'est l'ennemi du vrai Dieu et l'ennemi des enfants de Dieu. Adorons le seul vrai Dieu. Donc, Zaki, réponse, Namituna, Abandeko Batunaki, Yangwana Nzambe Mokeli, Apambola Bino Banson, Akombo ya Jésus-Christ.